Olotinga. Bien, Mikolo ebele ma chérie. Oui, na bengot. Malgré na to bengani na phone te mais na monio na YouTube. Ma chérie, ozo lobozo tomboka. Loba nana. Nga na yebi bien entre biso mibale banda na kini. Le masolo na papa bana na yo. Ti bokabwani bo vraiment ma chérie loba nana. Po yo côté ba montage osakani to leki na mobala mama mo isanza papa Camille. Nzuka ndeti oleki na ona émission ya kaka boyo zongi su na yo ke mo su store ngo apesi ngo pa mama nani Irene Masendo kito ezali na scénario na yo. Donc au conseil mobile papa ba no makambu obimise na ndako. Pour nous deux années, soit on en Afrique. Et nous allons nous faire un marché. Nga ni naza bona na tongite ma chérie flamingo pe na salite yebisanga nana. Nazo yebisa kutu pa mobali oyo tozani awa nazo ba ndenge eza boye natiaka mwa nini atali kelemba nakota ata muzika azoboya. Et puis les sous na mona ki su copine na nga kuna na Paris na asi na osale si na yebaki na si na ya poto la brine. Oui, ça y a déjà na mona wa komaki abi muziki toli kelembeza mabe bato ebele balo baka eza mabe pourtant nga kutu projet na nga ndezaki ya mwana na bana. Donc nga na moni na ba YouTube wana ba audio wana na ba video yo leki osali ba émission wana nzoko okoseli na onde papa bana no makambo awanda obomba mbongo obeteli encore plan B nde bakombata balobaka plan B te na obukana te ma copine nga pe nazosala ngo mama depuis donc ndenge eza wana kaka natalelaka ye oyo tokotunga ndako biso nyonso ensemble mama na lembi baconseil pe merci vraiment. Donc scénario na opende obetaki yango kitoko vraiment donc ti ozoloba boyeko nga pe na osalele vraiment ngo wana ndako wana kobotele ba incompréhension so pa kebi te nga na ofil non ça un système à filmage à direct ko mikolo comme pe bongo po ba mingi eza bango mibali to ça nga benya o modèle na osa les scènes moi so na alala na sima wana zo benga police azo beta tse wana kosat nga benya ko moni se benya ba film ba shakisha ma copine Italio za makasi na malédiction Italio likambo ko kosa pete nanga pe kaka te njelo la kisinga sono sani na tonga ndako sono tonga ndako moko na flamingo apo na senge pardon bisous na rappeler non ser nanga moko Ariette motema papa Clément Mavinga oui FMI die to benga FMI le 25 ans to kuta na kala mingi tawa jour wana yande likambo musique mota semi musique nani Didier Dali forme show esimbiti magana na vacances na kina sozonga kamba na moko pour abeti yeza aloba eza lititi te eza nzambe aza mwana bilaka ok naosala scénario wana naopesa suite okoyoka sango na live à toutes ezala biloko no biso yango oyo pardon nakokoka nakokobokola bana na kende sonye kende zela nalongola botutu na yo ozokanga ngai kopi na ngai na bana soki 5 kuna azokokola bango bien azovivre bien sala konga kombola kende oyawa te pardon. En tout cas, on va lire les bango, on va gérer bango bien. Faut le voir comment on y a sur les gars, on va voir comment on a Sonia.
Mbote mingi ba ndeko oyo bomesani kolanda mama Nicole Moisanza et puis bomesana kolanda série Double Face. Vraiment après scénario oyo nalingaki kobakisa un plus pona kolakisa quand même na bandeko oyo baza bandeko basi oyo vraiment baza vraiment ko se comporter boye ngai na kati ya émission na ngai na mélange akate mais makambo na oti ko sala eza ba réalité moko eza réel bandeko bibali ebele misusu baza ba victime ya ba accusation oyo bayebeli mituna makolote envers ba mama ya bana na bango juste mona mama musu azali na bit ya likambo moko ya kosala na si ba mama ebele bakoloba ah mama Moisanza oza mwasi mpona nini osali boye eza mpe na bamama lelo ya basi mingi dispute apamba mosusu mobali wana aza na espère osali mabe te asalaki mabe te mais mwasi aza na baide moko ya mabe si ndeko mobali eza kaka te biso bandeko basi batozaka bavictime eza mpe na bandeko mibali mpe misusu baza bavictime na bamontage misusu bandeko basi ebele basalaka alors yango nalingaki kopase mwa moke message oyo epuis nini série oyo Double Face e te ya bandeko basi oyo baza kovivre na baplan ya mabe sire papa ya bana na bango eza juste te na miso ya Nzambe parce que Nzambe amonaka nyonso tout Dieu voit tout alors na mutu il faut koyeba ndenge nini komibatela et puis koéviter eloko ya mabe epai ya moninga soki asali yango te faut tozalaka toujours sincère même na kati ya bacouple na biso soki moto avivaka na yo mabe olobi soki mpe moto avivaka na yo bien olobi okomisi mpe bien na ye ata toza basantu te moi bambeba ezangaka te. Merci beaucoup na bandeko nyonso boko visionner série oyo Nzambe apambola bino tokutani prochainement et merci beaucoup na papa Camille mutapesi biso ba image.